Benito tata mfumo mbanza ito bana bako tukulombela bakafulu watu tusikilize. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangetata nzambi wase yontwadi yongtata mwanda wavelela dika wakwa masikilanga muna yeto tukwa kwa yele mvu se ye mwane tata mwanda wavelela. Amen. Onkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santu. Lelo ezali mukolo ya yenga. Oyo ezali ete onyons alandi nzela ya kolo Yesu. Ayebi ete mukolo ya yenga to mukolo ya sambo yango nde tata nzambe apemaki. Ye asengi biso yango etopesa yango mobimba epai na ye totika misala o mosusu na bonzoto oyo tokosalaka to se consacre mobimba to topesa mokolo ya yenga epai ya tata nzambe koyembela ye mpe kobenga ye na mabondeli yango euti kosalama na mokolo na lelo. Tolandi na kati na mabondeli ndenge toleli epai ya tata nzambe na banzembo pe oyo tuuti koyemba pe na likambo oyo euti na mukanda ya tata nzambe oyo mama paster auti kote ya biso. Mama likambo ezali ete biso nyonso tozali nde koluka lobiko kozala na kinya na nzoto pe na kati na molimo. Kozala na kinya na bonzoto pe na molimo esengeli ete tozala pene epai ya tata nzambe. Kozala pene epai ya tata nzambe elakisi ete kozala makasi na mabondeli. Na kati na mabondeli nde tozwi elonga. Surtout na likambo munene oyo ezali ete totiki bamboka na biso mosika toluki esika tata nzambe azali. Balakisi biso ete nzambe ya solo azali awa na nkamba papa Simon Kimbangu. Ya solo likambo ya tata Simon Kimbangu tangu eye na mokili kolo Yesu alobi ete na kozonga epai ya tata mpona kosenga musungi mosusu oyo ye akosala makamu songa nasali te. Tolandi mingi na mateyi ya batata balobi na biso boye ete papa Simon Kimbangu ye nde akutanaki na nkolo Yesu. Babandaki kosolola na nkolo Yesu. Ezali te ke
Papa Simon Kimbangu abandaki koyoka mongongo ya kolo Yesu, kasi babandaki kokuta na miso na mukumba munene oyo kolo Yesu apesaki pa ya Papa Simon Kimbangu ete mokili eza na mpasi, surtout loposo yindo yango emonani mutu mususu te oyo akoki kopesa kinya na moto mwindo nde ezali yo Simon Kimbangu. Na bunzoto Papa Simon Kimbangu esalaki ye mpasi, pamba te wana kote ya mutu ezali likambo ya mpasi. Na tango mutu aza na mpasi obikisi ye na bunzoto okolobaka kete oye abikisi ngai ye nde mutu asalaki ngai boyi. Yango emonanaki na mama Kiantondo na 1921 na le 6 avril oyo mutu ya liboso to mama ya liboso oyo Papa Simon Kimbangu abikisaki. Tango Papa Simon Kimbangu abikisi mama Kiantondo akei na ye esika akendaki kosala zandu kuna na Nsona. Sima mama Kiantondo ye atikali atali mpasi oyo azalaki na yango, akanisi na mpasi oyo nazalaki na yango basali bikila ya ndenge na ndenge, basali mabondele ya ndenge na ndenge, kasi esimbaki te. Kasi oyo aye kolongola nga mpasi kaka na liloba moko, ye auti wapi, ye nani? Papa Simon Kimbangu. Ye tofandi na ye awa nga nafandi na ngombe kinsuka, ye kuna na likolo na nkamba mbanza mbola oyo likambo ye uti wapi? Azela tango kozonga akolakisa ngai likambo nini ye azwa ngai oyo fo akosilanga mpasi ya boye ya bozongi kolo Yesu amonani na Papa Simon Kimbangu kolobeke oyo mama obikisi azali kozela yo na nkanda nyonso asala ye ekoki ye, kasi kobanga te ngai nazali na yo mpe kozonga nsima te na kobikisa bato. Solo ndenge elobeli yango Papa Simon Kimbangu abandaki kotambola mingi na mwana na ye ya liboso Papa Kisolokele. Esika kolo Yesu aza kolobana na Papa Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu aza komona kolo Yesu. Me Papa Kisolokele ye aza komona kolo Yesu te, azoyoka kaka mongongo ya kolo Yesu. Papa Simon Kimbangu, Papa Kisolokele atuni Papa Simon Kimbangu, papa oyo wana aza koyoka eza kolobisa yo wana ya nani? Papa Simon Kimbangu azongisi eyano epai ya Papa Kulutu ebite ezali kolo Yesu. Ezali kolo Yesu, kasi yo mwaye omona ye na miso ezali te. Sima tango baye kokoma na ngombe kinsuka esika ye mama Kiantondo alingaki kosala manso ye ekoki ye twete asakana na Papa Simon Kimbangu. Kasi bateo balaki pembeni batei mama Kiantondo tika kosala boye. Papa Simon Kimbangu ye pe alobi ete ngai te, kasi nabikisi yo na kombo ya kolo Yesu. Olingi te obika na kombo ya kolo Yesu. Mama Kiantondo esika wana nde asengaka bolimi te na nsima ye kosenga salisa ngai lisusu po ete nabika libela malade ekota susu na nzoto na ngai te. Réponse ya Papa Simon Kimbangu ete mapamboli bazwaka yango kaka mbala moko. Soki ozwi yango salela yango ya solo kobebisa te, pamba te bokono wana ekozongela yo soki oki kobebisa na ndenge nini ozongi lisusu na masumu. Yango nde biso ngai na yo lelo oyo
ye wana papa Simon Kimbangu tanga asali musala na ye wana bayi kokanga ye na bangunia mpona nini bamoni ete papa Simon Kimbangu ndenge abandi musala ndenge wana oyo bamisusu baza lisusu na musala te oyo ezali ete ya kobikisa pamba te papa Simon Kimbangu ye abikisaki na Molimo Centre na libondeli kokoma ete papa Simon Kimbangu ntango musala na ye makasi oyo bazali koya na ntina na malade atie libondeli epai na bango atindi bango kende kosokola na mai ya nkamba osokoli na mai ya nkamba obiki libela bokomi kozonga lisusu te kasi kozongela lisusu te na nzela ya masumu soki ozongeli na nzela ya masumu wana ekomi etumbu epai na yo yango nde ye na nkolo Yesu na kati na Bible apesaki biso mibeko atindaki biso na kati na mibeko papa Simon Kimbangu mpe ake na nzela mosusu te ntango abikisi biso kaka na mibeko mabondeli makasi mibeko misala ya lingomba totika te yango bazali koteya biso mama mwilu atikali na musala kaka kolanda kaka na kati na mibeko na libondeli lisema libondeli landa mibeko o bapesi yo mibeko yango eza makasi te kolobe te kozongela lisusu na nzela ya masumu te na papa mpe bango nyonso misato papa Kisolokele papa de alungana mpe papa de angendako ntima kaka na nzela ya mabondeli yango bazali kosalisa biso mpe ntango basalisi yo kozongela lisusu masumu te landa mibeko na bango ndenge bapesi biso yango mpe na papa Simon Kimbangu Kyangani azali kotinda biso mabondeli makasi ntango apesi biso libondeli tobiki tolanda mibeko na bango tozongela lisusu masumu te yango baza kotinda biso baza koteya biso butu moi po ete koka kobika mpe papa Simon Kimbangu aye koloba ete na mikolo ekoya bato bakososola ete nzela ya lobiko mosusu ezali te kaka Yelusalemi esika ye Nzambe tata Nzambe afandi Nzambe yango nani Nzambe papa Simon Kimbangu oyo lelo oyo papa Simon Kimbangu Kyangani yango eza komonana ete mokili mobimba ezali ya koningana mpasi ezali bazali koluka esika nini nkamba ezali esika nini Yelusalemi ezali pamba mpe bayibi te Nzambe nde azali awa banzambe bango nyonso misato bakita bazali nde awa na Yelusalemi ezali komonana ya solo na kondima mutu nyonso ntango azali koya na mabondeli mpe kosokola mai ya nkamba mpe baye kolakisa biso kilongo na ntango wana tobondeli na kilongo tosokoli na mai ya nkamba na kondima nyonso nde tata Nzambe apesi biso lobiko kasi na ntango tozwi manso wana tokangama na mibeko surtout biso bato oyo tozali ete tomipesi totiki bamboka na biso toye kofanda awa na nkamba tolobi ete toye mabondeli mpe kosalela Nzambe na biso po ete tozwa lobiko tozala te lokola bana ya Galatia eke tobandi na molimo ntango tozali komona biyenga to bisengo ya mokili tokota na kati na bisengo ya mokili wana tozwi eloko moko te yango baza koteya biso butu moi lelo oyo papa Simon Kimbangu Kyangani ye wana omboka Brazzaville ezali nde na ntina ya kowelela milimo oyo ezali kuna programe apesi biso yango oyo ete tozala makasi na mabondeli totika mabondeli te toyebi yango ete bapapa balobi ete Brazzaville to Congo Brazza ezali nde ebandeli ya makambo ya kitoko ya mabe te kasi ya kitoko toza komona yango on dirait
slogan ya pamba nzoka nde ezali mama ya likambo. Biso bandimi elakisi ete tozala makasi na mabondeli mpe totindama ndenge lingomba azali kotinda biso. Sika ndenge papa afandi kuna, ndenge tolobelaki na mokolo wana, ndenge papa aza kotinda biso, kosenga biso, ndenge misala efungami kuna na plateau de Kunzulu. Oyo papa asengaki biso basemence nyonso totindaki mpamba. Donc Yeluselemi atindaki basemence nyonso, nguba, soja, masango, loso nyonso basengaki biso totindaki, na ndambo mpe ya bouture ya manioc. Donc oyo bakobengaka kuna ya Brazzaville jete ya kwanga. Kuna ezangi mingi yango tata mokonzi abule asengi Yeluselemi tobongisa di moins 2000 bote ya bouture ya manioc. Banda lobi ndenge tosengaki jeteki lokola mvula lelo iderange lobi na tongo tolalela programme wana mpe toye kobakisa banyanzi différent bino baflitiste mpo na 2000 bote wana oyo fo tokangisa jeteki baza makasi kasi ye moko akokoka te yango tojoindre bino baflitiste. Banda lobi tosala programme wana kokata bouture wana na zamba ya kungu mpe tozwi mituka po ete ekende kotika yango na pepa. Ekomi na pepa bino baflitiste nde tokozwa susu devoir wana ya kokitisa yango ntina mai. Tokotala soki ndenge nini kuna na ngambo ekomata ti na parking esika motuka ya kozwila yango 2000 bote. Susi ya papa mokonzi abule ezali ete nyonso na poso tokobanda lobi lendi bouture nyonso ekoma na Kunzulu 2000 bote. Donc devoir wana topesi yango na jeteki na fliki bino nde topesi devoir wana. Tolandi ndenge bauti kolakisa biso ndenge nini bafiche ezali kopesamela na biso bandimi. 2000 francs wana tokosenga mpona nini? Nanu tokomi na esika wana teke biso moko tosala bapapie wana bazali kosalela bafiche. Carte ya mondimi ezali très nécessaire teke tozala na yango. Bapapa bango nyonso misato bazalaki na bakarte na bango mpe babandaki kofutela yango ntango nyonso retard ekokaki kozala te. Biso moko mpe ndenge moko banda na ye papa Simokimba Mkiangani na biso baconseiller na ye na bamama carte toza na yango mpe kofutela tozangisaka te. Papa Mfumandongo papa dengenda kontinua abandaki koyebisa biso ntango nyonso. Na ntango wana bango bazalaki bana mike baza kobokoma na mama mwilu. Kasi ntango nyonso fo bapesaka bango soit mama mwilu fo apesa baka bango meya na ntango wana meya po ete bakende kotya na sanduku ya Yawe. Ya ndenge ezalaki ete contre nyonso oyo ezalaki domine na baprotestant. Donc koluka place responsable ya protestant azali po ete kopesa meya wana. Babandaki kobenga yango meya ya pape. Donc bango bapapa babandaki kopesa yango na bango moko. Tango lingomba aye kobima carte ya yambo ezalaki ya bango bapapa. Kasi kofutela na yango biso tozalaki bana mike. Kasi bakoyebisa biso mbongo ya carte kofutela yango. Na tango wana papa Mfumambanza papa Dialungana abandaki kose débrouiller na koteka milona bakoko bafufu
fo alinga mbongo na ye oyo kofutela karte wana ifo euta na misala na ye maboko oyo azali kosala. Donc ndenge abandaki koteka mwa bakoko na ye azwi mbongo wana afutili karte na ye. Donc kofutela karte na mbongo oyo ya motoki ya musala na yo oyo tata nzambe apesi ye esika okozwilaka. Nde wana batata balakisaki biso mpe toza kolanda kaka ndenge batata balakisaki biso kofutela bakarte na biso na musala oyo tata nzambe apesi biso na motoki na biso ndenge esika tokozwilaka. Nde tokozwa mwa lomeya oyo tokofutela karte na biso. Bamisusu bakofutelaka karte na kotiola koloba nini ete ye tata nzambe azopesa na ngai te, nazwi na nga mbongo te, namoni na nga mpe mutu akokabela ngai te, mwa ete nafutela karte ezali te. Ndenge wana eza mabe, wana oza kotiola tata nzambe, oza koloba tata nzambe ke tata nzambe akaniselaka yo te na motoki, nzoka nde akaniselaka yo. Wana nde mate toza koteyana. Pe papa Mfumalongo papa jangenda kuntima alobaka na tina na bakarte ete ngai lelo diangenda nazali chef spirituel. Bayini mukili mobimba papa jangenda ngai nazali chef spirituel. Kasi mokolo nakotika mukili oyo ezali ki chef spirituel pe otango nakokoma epai ya tata oyo akotuna ngai liboso karte ya mondimi na tanke mondimi karte na ngai ya mondimi yango nde nakolakisa. Tata akotala eske na karte na ngai ya mondimi naza na niongo te, eske nabandaki kofutela. Tala esika wana bapapa ndenge bateyi biso yango ndenge papa Simuki Mbangangani apesi programme ya karte ya mondimi to bafiche tozwa yango na liseki te, kasi tozwa yango au serie. Ezali nde likambo oyo ezali ya molimo oyo eze ekolongisa biso na mokolo wana ya suka. Bwabuyingi tubawele kansi mana mawonso no bonso budwatela zuviki na vonyo wumbu vosi dibuka ntu biso sanga silu lutasilwa beto mukanda ndombe nsungula ko mu Yerusalemi yenzivu nambanza Yerusalemi mawonso no munkamba imumu makangamana. Tata Simuki Mbangu yanivo monongele kansi kalumoni ntima mpasuku kende ngita kuna kulubakila kende dikalanga poda kanga marina jena vondio kyokina na kati tuzibudie kende ikuweni bonso bubateranga muna France vugu inagi Kongo vondio ntomo ina ifudidile kende diza kuwa manisensato kende sindina sila kuwa na luvuvamo isilulu istasila nga izao zina jakala jampasi munantangu ina kansi masila tata mwanda velela tata Simuki Mbangu ilao matalungana tala ulu kiti izaina ya nikuka nkangu utakota yevaika batasosa mulwaka Yerusalemu kwa nani batakwiza kwa ngeye mono batakwiza munansilulu zina za silwa isongelevo betu tasilwe diambu nga mbote obaleka tena tasikama kadi silulu sizilungana munalungana silulu disongelevo ndio nuvuvamu lulweki manafulukina twakalaka kangolo muna bisamu twakalaka kangolo muna misiku twakala ntuma manu muna bisalu bavatakututuma ana anafulukina sikanonga pana mansu ndenge mazali koleka tozali komona ndenge nini mokili ezali kotambola ezali nde koluka esika nini nzambe ya solo ye azali
nzokande nzambe ya solo azali awa na Yelusalemi na nkamba nayebi te dirigeant soki bozali misato ubie mine soki bozali wana botelema nano nasenga bino mwa nzembo soki te ndenge papa Mfuma Ndongo alobelaka yango ezali kaka nzembo badirigant te kasi soki jeteki mpe akoki koyeba nzembo wana etumba oyo bozali komona babandi nde kobundisa molimo pamba te solo ezali epai ya tata Simon Kimbangu solo ekotikala kaka nde se solo yango biso bandimi ya tata molimo santo biso bana ya tata Simon Kimbangu oyo toyebi tata Simon Kimbangu tolemba te esengo na biso nde edelemi tozala bana ya kotindama ndenge tata molimo santo papa Simon Kimbangu jangani azali kotinda biso sika tozali kobongama na milulu oyo ezali ile 17 mars oyo bafritise bazali kobongama le 22 mars mbotama ya papa Biangenda baprotocole batechnicien biso nyonso SPC pe milulu makasi oyo ya le 6 avril tokoyamba bapaya nyonso wana yango tosengi dirigeant opesa biso nzembo
Merci dirigeant, merci Faki. Tata Molimo Centre, Papa Simon Kimbang, Andy Maki, Poete Abik Saloposoindo, Kino Suka, Kino Bokondinaye, Kino esika na ye liboso akoka kozongela yango ndenge papa Diangenda alobaki ete ezalinde mutu mwindu oyo asalamaki mutu ya yambo oyo tata Nzambe asalaki na maboko na ye solo critique mingi na papa Diangenda kasi bango moko batu na mayele na histoire balobi ete l'Afrique ezali nde berceau ya humanité donc mutu ya yambo selon bango batu na mayele eke amonanaki na Afrique kasi azalaki moto mwindu azalaki moto mwindu bakoki kodeforme histoire te pamba te ezali nde ndenge wana yango ngai na yo oyo tondimeli na biso ete tondimeli papa Simon Kimbangu oyo azali Nzambe na biso oyo azali baza kobenga ye na bato mosusu ke Nzambe ya motu bato mwindu malamu tozala na esengo pasi na biso nyonso kaka tata Nzambe yende osilisa yango tokangama kaka ndenge papa azali koteya biso na kati na bolingo mibeko mpe misala okomba tata mwana mpe molimo santu amen ikaka kubikana moko tatonda lusiku musu tutambuli kwa sedeto musola kwa seye mwana tata mwana pelela mukumbwa se ye mwana ye tata mwana pelela